Boto na bino bande ko balandi ya Canal Kin Télévision, bino ban so boko landa biso uta Kinshasa pe uta mokili mobimba à travers YouTube ya Canal Kin Télévision. Na bandi ete mokolo alelo eza mokolo moko historique pour na Congo démocratique pambate équipe ya ba Léopard Robert Alero match nango ya barrage contre Balion et Atlas ya Maroc. Eza match moko yo ba congolais na basi na mibali ba ko luka nini to ko bongo ko kende na coupe du monde parce que uta 74 to kenda coupe du monde te yango moni sikoyo ba Congo mani nyonso mitema ezali kaka vers Qatar parce que étape au Maroc sous catholique en tout cas Qatar toko solo la lelo na moko ya ba maman parce que tozali na mois de la femme yé bon message comme on a la révérende bénédiction Bongo aye azali na ba association ya basi belé azali motangisi na ba biteo la likolo atangisaka pe azali mosali na nzambe ye le to soana na o etali actualité politique moi moke mais to kota na marambo ezali ya église pambate église na Congo et comme na mikakano ba scandale to komeka ko solo ngo na parce que bazar ko lobande basinde bat ba ko sala marambo po ba ko isa mibali maman révérende bénédiction Bongo Mbotera. Mbote papa journaliste, Mbote na bandeko balandi, Mbote na bakongomani nyonso, vraiment ezali so esengo pour na biso kutana na bino pour partager sujet brûlant oyo papa journaliste alobi parce que c'est très très important. Au moni par ce temps qui court, babilo ko to comment vivre, tozo yeba lisusu te, tozo kende wapi, to ebité mais to mekana ko sangisa makanisi pour na total ndenge ni to ko évoluer. Alors bon to bino likambo match lelo ba Léopard ba Robert ye pourtant rabale oyebi ke ngai na musala nzambe babenga nga numéro 9 na taka mayo numéro 9 Dieu merci Mbokani voilà Mbokani Dieu merci na omus bakambo mais beza ya mboka moko boy donc na taka numéro 9 donc soka na matina cher bango babi numéro 9 Benzema voilà Benzema voilà mais yangai nazo ngona révélation omoni nga na tala ka match ya football lokola batunyo souté depuis que nzamba révéla ngai lokola pona mona ngona ndoto na toaki na mutu moko azui ngai to côté na terrain kabiso de mibale azui maillot numéro 9 alatisi ngai abi banda lelo ya yo maillot nde yango yo 9 lunga ne baka mamba wa foot wana te tongo etani na ki tellement embêté na bengi bana nanga mibale na bi mais pour expliquer nga je viens de faire un rêve na mon balatinga maillot numéro 9 babi yangai maillot yangwana bana bandi ko seka énervé ngai na bi bozo seka ni bo expliquer babi mais maillot les ayot kabinga c'est-à-dire quoi abi oui abi numéro 9 aza attaquant bongo soki aza na ballon but il faut kaka ekota na terrain ba bundi saka na niveau moko ya kusaka na ngout azaka très persécuté na bi alors bobinga pourquoi bi non et ça vit na yo tout le monde a quand même vu non ndenge ezali tu es très attaqué tu es très persécuté mais tu es tenace quand tu as un problème tu as un dossier entre tes mains il faut kakao réussir dossier one j'ai bien bon et ça linga moi on va comprendre te na kota jeune il y a 3 jours pour na approfondir ango effectivement j'ai eu des révélations terribles nzabatali singa abi omoni na mokili obsu tozali toza 2 équipes tobetaka bali équipe ya nzambe na équipe ya Satan tozo betaka bali sikoyo président ezalaka nzambe ye moko Jésus Christ nde azalaka coach na biso Saint-Esprit azalaka juge de touche, celui qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. C'est le Saint-Esprit, juge de touche. Non. Arbitre, Saint-Esprit, arbitre. Ce qu'on a fauté, avec sifflé. Ange, de juge de touche. Voilà. Donc laissez-moi bien expliquer. Ça n'a pas. Alors au moni, parce que dans mon canal il y a 1 Timothée, nous devons nous exercer
à la piété. On doit s'exercer. Le foot aussi, c'est un exercice. Omoni, tali ba kimaka, à quai gauche, à quai droite. Donc, bazo et la ballon. Ballon wana, c'est la parole de Dieu. Ballon wana, ce sont les problèmes que nous vivons. Des ballons. Tant aux yeux ballon, donc tu as des problèmes. Aux yeux ango, aucun Philippien. Balobi, faites toutes sortes de prières. Toutes sortes. C'est comme sur le terrain. Bas joueur a dribblé. A salabo, a kimabango, a zongaboy. Et c'est pas dribbling. Pour aluka ndengenini, yako gagner. Biso, to salaka, ba prière, to salaka hymne, to salaka ba action de grâce, to salaka ba supplication. Nous sommes les alliés à dribbling dans le terrain. Voilà un peu. Donc, quand on a un match, on a lelo. Na kutala ngo na lisu ya musunité mais na lisu ya molimo. Et puis loko musunza wa yebsanga bi omoni les joueurs d'une même équipe wana de kanganga makas ne se combattent jamais. On a des réservistes babeta raté ba kotala mais ceux qui basa sur terrain ba marquer but même ba réservistes ba sepelaka. Omoni ba tu as même nous les supporters qui allons suivre les matchs aujourd'hui. Dans un terrain mais ce que Léopard a marqué bimoko o banda kunyosto eko ningana bolingo ozomona est-ce que pas na biso eza bongo siko maman yo zo na mutsanza mais comment ni batu mususu na ba réseaux sociaux banganga babimi o soki biso edingwe toloba edingwe o soki ba société Léopard et Opola to mon moko azaka na njili ladi kopo o soko yibi ba tchaka ba kopo bo il pas bon pour les faut c'est comme si c'est comme un bon football banganga. Merci papa journaliste au sali malam parce que depuis na bima ki nanda kunanga Nathalie Batindelinga pe journaliste moko sportif azako senga na abiba banganga plus de 200 nganga babengiye pour na ba associer bango na match all. Mais yé azak chrétien. Yé akwera babilo ko na te mais il dit que la porte est ouverte bakoki ko ya parce que to zali ba africain. Non naza désolé. Na balaka joana. Na lobi tout jusqu'à sa chrétienté parce que un enfant de Dieu ne peut pas croire na fétiche. Et puis papa journaliste nzamba lobi na bisoboy na mukanda ya Josué 1:9 abi que ces livres de la loi ne s'éloignent point de votre bouche, méditez les jours et nuits afin que tout ce que vous entreprendrez soit réussite et succès. Même le football que vous allez entreprendre, si vous vous attachez à la parole de Dieu, c'est Dieu qui donne la force, c'est Dieu qui donne la réussite, c'est Dieu qui donne le succès. Comment pouvez-vous croire aux charlatans qui ne sont que, n'est-ce pas, les administrateurs du diable? Non, c'est aberrant. C'est aberrant. Je vous dis tout de suite, ceux qui banganga wana ba yé, boko toye bango, boko pola, ceux qui boko na banganga, bo cédé na banganga. Léopard boko pola, mettez-vous à genoux. Au moins mbongo nous pesa banganga wana. Boka matambongo wana. Boke na kotika yango eska ba ofele bazali, ba veuve bazali. Vous avez des militaires comment on les appelle, les blessés de guerre. Bazolela, ces jours-là j'ai suivi l'émission nous qui montaient ma passe. Les blessés de guerre bazolela. Maman na ya botaye infirmité. A comme infirme pour na ko battre la école. Les gens vous ont traité bango comment? Et vous pensez qu'avec tout ça Dieu est content? Il y a aujourd'hui les gens dans le sport on bazo CP là, banana mike baki na ko beta ba na terrain, mbongo ko bima, bango bazui, baki ko tonga ba immeuble, baki ko bala basi 20 baki ko so banda na mboka papaya. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Vous croyez que ces petits-là qui vont souffrir sur le terrain, non, on va les exploiter. Il est temps qu'on se dise des vérités. Vous savez, Dieu est fatigué avec vous. Vous comprenez? Et vous dites, oh, Edingwe, oh, Boenaboy, Bobenga Bango Boko Pola, aussi vrai que l'Éternel est vivant. Et c'est lui qui donne la force aux humains. C'est lui qui donne la victoire. C'est lui qui donne la réussite, les succès. Appelez les féticheurs. Vous allez échouer lamentablement et vous comprendrez ce que c'est. Ah, en tout cas, Marambongo, c'est comme bizarre. Ceux qui sont polis, vous se souvenez de Maloba, le révérend bénédiction à l'obé. Ceux qui sont polis, ceux qui sont associés Banganga, n'a évité ce qu'on récupère Mbongo, n'a évité ce qu'on salanine. En tout cas, voilà. Alors. Il y aura une victoire, mais selon Maman Bénédiction, si seulement si on remet tout entre les mains de l'Éternel. Elle ne se suit d'aucun chagrin.
ata bo gagner mais eza éphémère boké na musikate. On ne se moque pas de Dieu, mes amis. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Moi, je crois qu'il est l'heure maintenant que toi, comme à l'époque, il y a David dans Goliath, toi affronter Goliath. Parce qu'aujourd'hui, ici, il y a des bêtises à l'église. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons laissé faire beaucoup de choses. Voilà, on arrive là aussi. Tout comme ma bêtise dans l'église. Finalement, tu sais, tu ressembles à Wapi. Ba grand no wana nyonso to ko mona ba makambu moko boye ba scandale ba sextape ba nini et puis bande on a besoin basi oyo ba oyemba ba chantre ba ko no ko isana ba pasteur ba ko isana bande ko na ba to oyeba tesco qu'est-ce qui se passe à l'église ba no ba kita suko na lebo to oyeba ba sali ya mabe to pe bazala bango ba to satana bandaka la ba ko isa bango te eza fina bango. Mais papa oyebi eza passe na mawa bino konyo so salama parce que vie de prière eza moké vie de prière moké biso to zwa ki une équipe nationale d'intercession il y a 2 ans l'esprit nous a révélé que le diable a largué des sirènes ba sirène ba wuti mai ba yé ba za ko sala musala bango à tous les niveaux les sirènes travaillent. OK, alors mingi eza pour na église les hommes de Dieu ozomona. Papa, comment expliquer, yo pasteur ou bien ma maman présidente de la église, vous avez des jeunes filles qui viennent avec des vêtements déshonorants. Hein? Balati, babolungu, balé une église. Et vous tolérez ça. Ote, tikaka mutu ndenge wana yaye, tangu lilo bayiko simbaye, a rechanger. Et pas nanga ele kakate. Et les kakaté, j'ai été combattu à un moment donné à l'église. Bah, jeune fille, on a refondé dans la hiérarchie, ou nos révérendes, et de nous harceler, tout ça, nabi papa. Ce qui est représentant de la papa, et puis conséquence à ma camboté, yo vanda kimia, vanda kimia. Mais aujourd'hui, venez dans notre communauté, vous allez voir, même ils sont fiers. Non, nous connaissons. Comment yo ko sambe là, j'ai pour mon cousser, on dit pour faire na liboso, on dit makolo ofungoli. Attends, cet homme-là qui est du haut de la chair, son cœur n'est pas fait de bois. C'est un être humain. Au côté là-bas. Non, papa, on doit dire les choses telles qu'elles sont. Et ça, au côté là-bas, c'est vrai. Laisser aller wana. Mais tout qui n'est pas, tout ce qui n'est pas, yaya. Mibali bazalaka faible depuis la création. Na outre côté angwa dernièrement quand le quoi za moi na maman la biso. Na bitala. Boti kaba papa oyo tranquille. Mibali bakola kate ata oyoki aza grand pasteur aza nani lokuta parce que basala bino na mabele basala bino na loko ezali mol tala mon pepele reyak n'est-ce pas qu'il emportera mabele hein so mon pepeye bango et emporter bango c'est normal c'est la nature vous comprenez moi si basala na mokuwa quand Dieu a dit à l'homme que je te ferai une aide semblable et avec les circonstances les circonstances basala ka mutu aide o aza ya kolemba o aza faible ba ko ça il est aide ozomona siko aide wana ce qui Satan s'est récupéré hein mais attends toi que na musika te na jardin d'Éden est-ce que nyoka abandaki na mobali toi ba kineki na mwasi amone que mwasi za mon cou aza dur abi fona bandona ce qui na kwesi yenda ko sunga ngai na kwesa okuna c'est ça. Moi, en fait, je ne condamne pas trop les hommes de Dieu là qui sont tombés. Parce que, maman na bango na kati ya église, là qui vigilante était. Ndenga na vigilante, rapport de tata na ngai. Ndenga na vigilante. Il faut maman passer ndé ba fungola misu. Ba fungola misu. Ba fungola misu mo limo. Ba veiller likolo ba papa na pona ko protéger bango. Na nzela prière d'abord. Prière et puis boye. Ngai na zala kasuki na monyo fio lati mabe. Na bimisi yo. Nabi kende soit aujourd'hui pour ta pesio ce que zali on dimi pe ce que boy je te chasse voilà alors on obi ba pasteur ce que ba yembi ba musicien chrétien na ba musicien chrétien wana makambo ba osa kolingana entre bango na bango sa ba sextape moi c'est sala nzambe te parce que ba kende kete talaka ke la teli talaka ba coiffure na bango regarde ngai na ti pe mechete. Mais et c'est dans le lengue, j'ai dit mes amis, nous devons faire la différence. Ata okotia mèche, ata okotia plante, mais koki kozala ndenge mon côté
na ba professionnel ya sexe. Yo musei na nzambe ya mwasi ozula ta décolleté, o lati décolleté. Tu basile. Oh là là. Otiki nzoto libanda. Ozu basile wano bambi boy. Ozu manzaka no mais attends. Yo moko penza ozu yo katiki zo sala mabe. Nga bango na benga ba basile na nzambe te. Les soi-disant mingi ba koti na nzela wana pour ba sala bondumba na bango bien propre. Voilà. Alors, texte na bango pe photo le bapeli kambango, est-ce que ça inspire, ça vient de Dieu pour moi bon na critiquer la sœur en parce que na zoyo ka eka kaza mtu asika akoyembela nzambe na nini na langage abayanke amina boma moto amina tielanga na ça dit c'est vraiment bayanke bakulu na ona est-ce que nzamba tolera ba langage mususu pe attaque za nango mabe. Mais je vous dis que amalgame ekoti mokom nemsuki na sola ki na yobi na motu mususu ngabi l'église est assiégée, l'église est piégée. Vous savez, l'église c'est la colonne et l'appui de la vérité. OK, donc et si quand on balingi vérité était oh yo la trop dire hein nzamba bina juger point le kuta kaka yen nzamba na Corinthiens lobi nous les saints nous jugerons le monde. Nous les saints. Ça c'est après la fin du monde. Non, même maintenant, nous avons besoin de parce que nous avons crainte de Nzambe. Tu peux juger bato mokili. Papa. Mais dans l'église, elle a dit le cola moi na chiba face. Obite tika kaka kota ndenge wana. Mais c'est quoi va reprocher moi ba sala Nzambe, tout le monde na bande ko na biso ba catholique ba protestant so bato ba ke tubela. Oyo ko ngote. Bino tubela so bi pas allez et comme mi abani ko lo ba en église. Au moins la sœur est comme wa révélation pour nani. Papa, est-ce que vraiment batu yusu ba sa ina Nzambe? Ngai lo kwane choka kangai quand on dit au serviteur de Dieu. J'ai dit non, il faut arrêter avec ça. Hein? Ce sont des ramassis. Ce sont des ramassis. Hein? Moussa Nzambe vraiment, c'est vrai que nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Mais il y a des péchés qu'on ne peut pas commettre, papa. On ne peut pas. Quand on est vraiment circoncis. Le quoi péché ni? Il faut. Le coup d'impudicité, papa. Parce que l'impudicité, ce n'est pas un accident. Hein? Ce n'est pas un accident. Injurier, je veux dire, imbécile. Oui. Ayez oui. Mais l'impudicité, c'est qu'on soit. La personne réfléchit par rapport à... Il prend aussi du temps. Il prend du temps. Tiazo kende, aïe que nazo de commettre acte wana. Tiazo kota. Tiazo salama kambuti ya koma na pwe wana. Saint-Esprit aza wapi. Eh papa. Alors, mboka tukolo bel kozang ça peut être tozara na domaine ou la religion mais mboka pe surtout ebi ne bandeli président institution actuelle ne bandeli. Il a remis le pays entre son pouvoir, trône, trône entre les mains de l'Éternel. Moutou tout applaudissaki. À l'initiative, il y a un grand pasteur, ou peut-être trompé dans Marambouana. Tout le monde a applaudi. C'était une première pour la République démocratique du Congo, peut-être pour l'Afrique aussi. Ça trône, en espérant que bah résultat escompté, c'est-à-dire que mboka ozala béni soumet ça n'arrive toujours pas. Abonzaki trône pas nzambe abonzi trône mobulu na kati église de réveil et bimela ki wapi église de réveil tango yeko kabwana et utela ki wapi n'est-ce pas toujours kakuna na présidence nde mobulu e bimela ki hein ba bonzi trône na nzambe comment ba keni suko kabola confession mobimba hein babonzi trône na nzambe comment batu confession religieuse bazalaki 8 batikali 6 mi baleki wapi babonzi trône pas nzambe ils se sont contre lui. Non batika vous savez on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé il le moissonnera omoni ah to comme une temps je suis en train de dire à tous ceux ou toutes celles qui croient réellement en Jésus-Christ to comme un moment d'affrontement c'est-à-dire quoi. Il y a Goliath, il y a David na Goliath. Tout comme na moment wana. Parce que c'est dans moi na mon côté na mon kilo alingi papa na ye andi makibasaka na papa na ye. Azate. Moi na mon côté. Omoni akondi mabasaka na papa na ye. So komoni moi na zone di mabafinga papa na ye. Basaka na papa na. C'est alinga papa wana te. Alors moi j'ai toujours dit aux gens quand vous faites vos bêtises, ne mettez pas le nom de Jésus-Christ là-dedans. OK? Mais si Jésus-Christ na makambo yo sala, okuta na ngana nzela. Sur les aventures.
soki eza mabe okokutana nga okokroise nga na nzela na yo sala makambo notika kuma yesu tranquille il n'a pas besoin okenda kotangaka ye non et puis attends qui te force ya koya olobake ngai naza mokristo ngai naza mwana nzambe nene nga forcer yo continue ta vie normalement sala makambo na yo comme tous les autres font là et comme les messieurs du monde baza clair basa makambo na bango tout ça mais bino bolobi ke bango bazali ba païen bobi ba messieurs du monde mais vous voulez vous habiller comme eux vous faites comme eux bolingi ko sala voyage lokola bango bolingi tapage lokola bango mais attendez de qui se moque-t-on soyons sérieux mais quand Abino Baké la femme se taise hein, là vous allez na mona sous pasteur moko na lingina mona mobali moko soi-disant pasteur a télémial que la femme se taise que la femme ne parle na ngina mona obima total yo mais azo babo bako attaquer yo ministère basi bana ministère boye bisabiso basi boni bosu bokangi bango na ba scandale obino bozo sala basi combien dans sélection des ministères les femmes pasteurs basa bango combien les évangélistes bango combien car ba chanter na bino bokenda ko sosuke pa yiwa bokuta na sosuke pa yiwa bosala makambo na sosuke pa yiwa ndebino na bino bozo sa makambo est-ce que moni femme pasteur moko na ba biloko wana bosi moni mais kako telema lisolo que la femme se taise na ko lukayo comme ça au croiser na nzela wana alors c'est bon awa ce que tu éviter ce wana za ko menacer bango s'occuper oza ko kebisa bango to éviter kebisa bango pasaka na biso pe mingi alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant dans les églises to tiki batiki la bino ba maman direction ba église en autopénie parce que ba peu baloba bino bo hôtel maté boté bino bo kamba mangomba tiki la biso te nzambo abenga biso ne mutu asala makambo na ye na ko ce exemple ya Boussel nzambe munene ya mwasi pour lesquels j'ai beaucoup de respect pe na pesi na saluer en passant la révérende Emi Koutino osomo na ndinga zo diriger musala te hein mobali aza na aza indisposé depuis maman télémac d'abord belle na prison maman depuis à téléma tilelo osomo yoki na likam musala zo kendete attends cette femme là peut même devenir président de la République le quoi que moi sinde azwa kiti ya bokonzi maman Emi Koutino ko même chef de l'état na mboka oyo faire diriger mboka bien voilà maman Mwilu oyo bakimbangisi tant bakangaki papa Simon Kimbangu n'est-ce pas qu'à diriger musala a battre la kilingomba ti lelo église Kimbangisi ezokeni non papa donc siko so total bien na yo ko na par exemple peut si so batiaki succession auto mona parce que likambo pe su yango hein ba pe c'est pas bana na bango so ba c'est peut-être pas ba maman pasteur basi na bango bango zande bano ya basi so bana basi bazwa succession peut-être makambo eza boete ozomona peut-être parce que maman na bango ndem koko bango mwasi mutabatela kilingomba et qui bana mibalité et puis patrimoine mutabatela kango ezaka mwana mwasi ya mwana mbalité to moni yango na Bible na nombre 27 les 5 filles de Chélophate hein car biloko abakuti mwana nzambe omoni mwasi na changeaka idée ya nzambe nzambe na Moïse héritage est-ce que mwana mbali azate bana basi bakozwa te nzambe nda lobi mais tango comment qu'il bana Chélophate a koufi moi abi bon on va appliquer la loi ndenge nzambe baki bana babi nani Moïse kenda ko ebisa nzambe na wana ko biso epa na biso ko sala maté Moïse a maté abi papa makambi yo lobaki bana bi yo ka nzambe nzamba lula mwasi lokole loko mususu mama na ngai yo ka ngala bakadata le 8 mars euta kuna nzamba bi Moïse kende kaka esala ndenge bango balobi baza na raison pesa bango héritage lokola biso ndenge moi si mta changer ki moi c'est changer nzambe idée mbala moko mwasi mwasi bachaka nete mbete mwasi azobanga nzambe mwasi akangami na nzambe basala nete mbete même kuto bakangami na satata ndi bazokoyesaka batu minini comment les héros sont en train de tomber ozomona yona tolingi basi o bazobanga nzambe to telema to bondela pour que biloko s'arrêter voilà to komi vraiment na suka parce qu'on avait que 30 minutes maman proposition na yo ezali nini pour être makambo nyonso aussi là parce que on a compris que nyonso oyo c'est spirituel pour ce que nyonso ici là il faut nini pour spiritualité ndem te kumbara makambo nyonso il faut nini siko to sala non mais il faut nini ba maman nde lobi na lobaki yango esika bapesaki ngai diplôme ya mérite ba maman tozana part munene ya responsabilité na déchéance ya humanité ba maman po biso tobotaka bana wana tobotaka batu minene
tobotaka pe batu ya pamba, tobotaka ba konzi, tobotaka ba shege, biso ba mama. Nulle part dans le monde va éduquer un homme, c'est éduquer toute une nation. Va éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Nulle part dans la Bible l'homme est sage, bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Bilo ko na nyos ezali ba accusation contre biso qui toyebi en côté. Mes amis, Sanza est dans 12 mois. De janvier à décembre, moi ça travaillera toujours. La femme travaille. Mais pourquoi? Parce que moi mon bimba bati en exergue rien que pour la femme. Bokati pour rien. Ezali interpellation. Kotuna biso eloko nini bozo sala. Bozo sala nini na manda ba pesa bino ya ko éduquer. Bozo sala nini na manda ba pesa bino ya ko contrôler. Bozo sala nini na manda ba pesa bino ya ko conseiller. C'est ça en fait. Moi ya Marso ningo mona kabuyi. Biso ba mama to telema. Ba mama bondeli to telema. To bondela sérieusement. To tika maseki parce que mon kilozo ke na ko kufa likona biso. Nous sommes distraits. Nous avons démissionné. To yebi responsabilité na biso te. To yebi origine na biso te. To yebi identité na biso te. Or, c'est à la femme que Dieu a donné le pouvoir, n'est-ce pas, d'écraser la tête du serpent. Dans la révélation, monsieur, au mois de mars, mais dans le loté, lobby dans la conférence, pourquoi le mois de mars? Pour le mois de janvier, pour le mois de février, car à mars, et ça n'a pas na kati. Prochainement, maman révérende, bénédiction bongo rozonga parce que likambo ya macho yo ngana kangi. Toyeba soki maman a raison to banganga bato na raison pas si bazumbongo plus de 30 nganga si bazumbongo et bingo a été réussi hier. Oh Bible l'or et l'argent appartient à Dieu. L'or et l'argent appartient à Dieu. Comment vous prenez l'argent de Dieu et vous donnez au diable? Vous avez vendu votre victoire au diable. Vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même. Voilà, le vendredi prochain tu as un micro, tu as maman bénédiction, tu as raison. Tu peux fédération, na gouvernement, et puis si banganga bambon, so bango na raison. Na sepe la gimigo yamba maman bénédiction, bongo bongo de partout dans le monde. Namoni wana bande ko na biso bana basi baza na Angleterre kuna na moni Julie Messo na pesi mbote voilà na pesi maman Prudence Pembele petite sœur na pesi mbote na bana nyonso ba Rolanda biso na pesi susu maman Judith Loso na Belgique na pesi mbote sikozali Nadine Kwemsa na Kisantu hein moi si à Alidor Bigonza boss na pesi yombote na mwana na biso Gracila Bigonza na robo araba mama lelo ya na ngai mami kitoko na Paris na pesi sombote na robo santé basi nyonso ya Canal King Télévision moi oza bino photo chabino to pesa mono honneur ba mama nyonso na bandi la première dame Denise Nyakero mbote pa na yo l'ex première dame Marie Olive Lembe mbote na yo na pesi maman Liliane Bemba maman patronne parce que il y a des années molonga ni patronne na biso na pesi mbote sikozali directrice de programme na biso pe chargée des ressources humaines maman de au Congo na pesi mbote madame Voto molonga ni DG na biso na pesi mbote. Alors to kutani le vendredi prochain pour un numéro mususu émission pour Namboka bobo to mabota mabino.